Filata. Comme ça, on a rokalinga. Ah, totie. Mwamba. Ngai. Na be pis donc to lamba Thompson ba cha mwamba na ngai. Yango tozo lamba. La sauce na so ya lelo. Ya réalité na kata king. Réalité na kata Kinshasa. Kambela bino Thompson bacha mwamba. Thompson bacha mwamba bangai. Thompson c'est wale toko toka na kati ya. Voilà. Sauce na biso. Sauce na so ya mwamba na ngai. Etoki. Ezokende. Nakobela. Oh, tozofina. Tozofina mwa banguba. Fina mwa mike. Bamwamba mosusu ezalaka ekotaka mibimba. Ozwi ozofina. Eyokana te kwa la munoko parce que bato mosusu bazolia bazoyoka bamwamba wana esalaka bien te na munoko. Mpona rappel na sauce na biso oyo totie ngai totuti totie ngai totuti totie tomate ya linzanza mukie, tomate ya mbuma, matungulu, ndembi, totie mwamba babenga mwamba nguba, totie mafuta na biso ya huile, totie mungwa. Kuna deja tokalinga poisson na biso tozela ka sauce po tobuaka kolo na voilà. On a fini ko ba mwamba na ngai na fini bien sauce ezokena kobela. Quand on touche moins 2 minutes, bongo tolongola. Voilà. Voilà, sauce na biso et beli. Sauce na biso beli. Et la sève no kaka ya monde et beli sipo. Donc la sauce na fait ngai na mwamba na aubergine. Donc so bango ko awa na poisson na biso to sougliya qui yango déjà là bien là. Pour ceux qui sont ensemble, les panzana, mingi. Et les panzana, il y a mingi, to soango, to sansango, to sopi, pour les panzana, qui sont là, maman moto. Mingi, bazo akabatie, bazo sina moto et toka. Là, il y a mingi, pour ça, la moto pour les panzana, poisson na biso. Donc, c'est pour awa soupe na biso. Donc, la soupe na biso, ngai.
sopi yango likolo ya poivre. Voilà. Sopi yango. Voilà. Oyo est commis prête à manger. Maintenant, les gens peuvent manger. Les gens peuvent manger. Ils ont déjà prêt à manger. Voilà. Puis on mélange en gros pour sauce nabiso eco na malamu. Voilà. Koliango na fufu, koliango na kwanga, koliango na loso, koliango na makema, koliango na papa. Voilà, c'est quand une émission de biso ya kolamba esili bon nous avons dit que on est là ça abando da famille ndenge nini alambaka na restaurant na ndenge nini pala makana ndako ko eza na kata restaurant mais la prochaine bourgeoisie ndenge nini na ba la rapé ba fufu ndenge nini na ba. Voilà, les amis de restaurant tout le monde en même temps vous continuez à s'abonner à la chaîne Star TV siko na ngale le restaurant ba donc ça va nangai ensemble. Moi je temps je dis merci la caméraman nanga elenga, merci beaucoup na ba partenaire na nganda ya baie africaine pour ma bonne année na yo tokolia kitoko na bonne année. Merci à toi Adolphe Mbodo de s'abonner la chaîne Star TV. Moi je vous aime tant bye bye bye. Shakilata